Très bien, merci vos alliés belé beaucoup l'andabiso sur Chamaloba officiel avec le vôtre Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Vos alliés belé, vos alliés liboso à la télévision, vos alliés liboso à la tablette, peu d'ordinateur na bino pour na kolanda. Édition spéciale Yamokolo Yalelo, donc Sengeli Boyeba que le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a continué à tourner pour sensibiliser les Congolais par rapport à Bitumba Oezali na partie est ya mboka na biso oyo Kagame ako lembate ako bundisa ba Kongomani ako bomba ba Kongomani yango na biso bansoto telemi derrière chef de l'État, derrière Madame Judith Soumino Atuluko Azali Bongo, chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo, pour na koloba ete to boyi misala ya Kagame 30 ans et koki 30 ans, ça suffit pour na ko boma, pour na ko bebisa, pour na ko yiba na République démocratique du Congo yango wana. Vice-premier ministre, ministre, il y a transport Jean-Pierre Bemba à Kolembata pour continuer na tournée na ye Sengeli Boyeba ke mokolo ya mardi 11 mars 2025 ministre vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba azalaki bongo na buta ezali na ba uele azalaki kuna apesaki mobange na masolo liboso ya bakongomani asololi na bakongomani pe asensibilizaki bilenge nyonso oyo ici baleki 18 ans baeba na ko s'enrôler et belé na FARDC na armée na biso pona ko bundela ekolo donc biso baso tozali na sima ya ba FARDC yango wana vice-premier ministre ministre de transport Jean-Pierre Bemba sengaki na bilenge ya buta na ba uele ba s'adhérer massivement na armée na biso pona ko bunda elongo na ba wazalendo ko kimisa Paul Kagame ko kimisa Paul Kagame ke 30 ans et koki 30 ans ça suffit pour na kolelisa pe ko boma na République démocratique du Congo. Alors régie bo pesa biso ba image ozali bongo tourner ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba wazali bongo mokondi ya parti politique MLC et ngai na bino tokutani prochainement toujours dans la même chaîne Chamaloba officiel même ça rabino bo s'abonner belé wana ezali devoir à domicile bo partager bo aimer pour que malasime pe sabiso pe sous courage ya kozala liboso ya ba télévision pe ba tablette na bino. Alors je vous dis déjà portez-vous bien, au revoir, on se retrouve à la prochaine. Bye. Le 20 décembre 2023, n'est-ce pas? Oui. Peuple à Ponakinani. Peuple à Ponakinani. C'est ça la démocratie. Ce motonio sur ce cas na posa. Il y a pouvoir à kosenga nani? À kosenga population. Population de à voter à ko élire, n'est-ce pas? Dès lors que salami est pas na biso na mboka na biso. Bozo yoka malgré que l'élection est salami awa na mboka na biso Congo mobimba. Mokonzi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abima na combien de pourcents? 74%. 74%. Pe mutu moko te a contredit. C'est la voix du peuple. La voix ya Nzambe, n'est-ce pas? Pouvoir nyonso takawapi. Munguna balobi boyibi bango ba Rwandais. Pe bazui bande komususu lokola baumula bango ha. De bino boza ba chaku bolo baka. Mais biso nde ba kontina bino. Biso ba Rwandais. C'est ça makambo ya ninge zonga. Mais yende azaki ko kamba ba soda na biso. C'est-à-dire oyo ba bengi tron nzete. Axe principal ya mboka. Oye simbi mboka. Ezali armée. Na mboka nyoso. Mais ba tchaki po ba humilier biso.
puisque ça ezaleli na bango bati la biso chef d'état-major général azala rwandais. AFDL et comment qui nini PPRD. C'est ça la vérité. Moto ko sabinote. AFDL et comment qui PPRD. Faut changer combo, to tia dans le PPRD. Comme ça ba congolais, ba kanti toza ba bololé na bango, ba kobosana. Siko tolingi toye banano. Na complot ngo ezalaki, na nazalaki na kati na complot wana. Nani? Nani? Nazo kabito nani? Nani? De vérité et mataka nanini mais ekomaka. C'est ça la vérité. Makambo e salami kuna na mboka la Kinshasa toko kondimangote. C'est comme ça qu'à Patango wana na 98 na septembre 98 to sala ki ba recrutement awa boy bien lisusu kolongwa awa tina dulia to fungola pe ba recrutement kuna tina aketi. C'est pour ça que il faut na zonga et pas banoko nangai na yebi force ya banoko nangai awa na bazuele peuple sikoyo. Je crois que to fongoli miso na 96 il n'y avait aucune démocratie d'être aussi Maki Mamdouki pour la moto ba Rwandais ba tchaki ekuna na Kinshasa lelo toza la carte na démocratie. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki élu, oui ou non? Oui. C'est ça la démocratie. Des biloko tobunda ki pona yango. Ce qui nazo ya wa nazo tambola, c'est pas patriotisme parce que la ko kondimate. Campagne. Na balien na ba soutenir yé. Abimi avec 74%. Mais ceux qui osent aller aux opposition, on dimité zela mandat nesi là. Tokota na élection mususu. Ozalaki mokonzi ya mboka. Olobi babetro maboko otiki pouvoir transition pacifique. Tobeti maboko. Yo wana osepeli na mosala na successeur na yote. Ozo lukele makambo po lungola ye na mosala. Yo nani yo nzambe po lobano. Yo kokite il faut na zonga. Baka ainsi que Congo oyo bozomona 2 345 000 mètres carrés. Hein? Baka ainsi ça butin de guerre. Yabango. A préféré sikoyo babanda siko kopesa manduki. Na bato ba yebani na pati ya Kinshasa pa batu mola mboka na biso ba endeuiller lisusu mboka na biso ba violer ba maman bandeko na biso bana na biso ba piller bandako esika bazo kende bozo na sango ya Goma kuna sango ya Bukavu kuna tiko boma bato baza na hôpital ozala motema nini bongo bato ande bakoya pona bolamu na biso mais to yebi bango bayaka na 96 na 98 to mona ki bango te baza na respect moko po na bisote unité il faut na kati na mboka na biso po na nini parce que ceux qui boka division ezali boka bwani ezali nde esika monguna ko profiter po atia songi na kati na biso de bozo ka kuna na bandundu bache ba songi wana entre bayaka na bateke zoka de bazaka ka bato moko mais basu mayele mabe eutaka na Rwanda wana pa bakabola biso tokota na jeu wana te tokota na jeu wana te tokokota na ba problème na kati na biso ezanga kate mais point d'intérêt na mboka point na unité na biso tokota na ba division te. C'est ça nzela oyo gouvernement mokonzi na mboka na koloba même communauté internationale a poni pona soki bato balingi kosisa bitumba voilà nzela oyo ezali tracé. Président kenaki na Luanda na Angola il fallait akuta na mokonzi oyo azobunisa biso eloko nini leki kuna
Hein? Akimi. Parce que Mokonzi Amboka, face à face à Yokaye, armée. Parce qu'armée, c'est la organisée. N'a pas unité. Unité à moquer, bah bengi section. Et l'année ensuite peloton. Après compagnie. Ti bataillon. Bataillon brigade. Brigade de division. Mais il faut bailler Kola. Comment Bitumba et les Kaka. Il faut bailler Kola. Comment qu'on diriger bas soda. Ou bah bengi bah fantassin. Parce que yo commandant. Sauf que sali erreur. Bah soda nyos bako ko kufa. Mais so sali mayele. Okolonga. Et on a dit non, moyen exact. Toki ko tika. Mboka la biso kende boite. Que Rwanda ya konyo ko la biso. C'est comme ça que tika kinyo sur le bibo. S'il faut aussi manduki. Ce qu'il faut de kufa pas dans l'école autour kufa. Mais nzamba battre le biso ti le lot aux aliawa. Donc bandeko. Bo banga eloko moko te. Makamwaliwa bo banga te. Ce que zali mokolo ya bino te ekosala mate. Combien de fois baluka mutu nangai? Eza na ba pepo, eza na ba char, na banduki. Tozalaki même na histoire ya Basankusu. Tant tozo landanzela ya Mbandaka. Tokitaki na Basankusu lanzela moko ya Waka. En face yangai il y a 10 mètres, 15 mètres boy. Tozo ka bruit moko boya salitique. Mais ennemi de azakima tozuye après bagarde dans laquelle ba tozuye ba to kangiye. Na lobi bobo mayete. Mais hier azoyi sanga nini que non nana ki na beta yo. Mais mundu ke calé. Embi mwana Rwanda aza makasi ya koleka biso te. Wala mbondima na yebi bango na yebi technique ya combat na bango. Bato wana bakoko kabiso te. Bandeko. Nani ko ipsa bino boy. Bo banga eloko moko te. Oye koya. Oye koya. Oye koya. Nanzambe longo tokolonga. Nanzambe longo. Nanzambe longo. Botika malamu zama batela bino. Merci. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BD Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service.